orchestre na yemoko. Yo ko la musa ba voisin na batamite mabe ba comprendre ni nezo le kakati na biso. Yo ko fa na kitcho ko reprocher Fally et puis ya mbala mote ba mbale belé. Demain na c'est azé l'autre côté pembe na Fally. Et puis Liza ucha Angola. Ko ko bundela Fally yo moko na Angola. Oye Kishasa o bundela Fally yo moko na TikTok no tango bundela Fally elonga mukolokola de mer ezalakati. Ale yo ye pona complexe. OK comment na OK quand OK ko signer contrat na soki ne loko ba tsa soki dav. Siko Liza oye na yo obundi na ndenge na yo ba wori ba komo sepela na yo. Allez, au fan na note par complexe, OK, signer contact kuna ba tunyo na katu de mer ayebiso ayo ye awa. Moni touche wano simbiso yebi Kishasa te. Kishasa ba simbisa ba tutouche. Kishasa ba simba ba tutouche. Yo mona nga deja na kena pa ba def wana sa émission. Poni ba kokanga te, ba yebi kenga ba mega katenga na mzeta moto okokate. OK ça au signer contact kuna de mer ayebiso Liza. Ah, comme yaba ke biso atoza ko milieu du village, biso toza ba warrior te. Yoka Liza esprit mukie. O na bandotika casquette na nga libanda. Liza yo bando longola ki warrior pour que no sale au milieu du village. Apo zongola ki warrior bob baby solo musala. To moni ba travailler yo te. De yo moko Liza na TikTok wa déjà Liza. De yo moko Liza tu veux faire des émissions wa déjà Liza. OK, le comique qui se soumettre au banga de mer à ce l'autre côté du papa l'inzanza. Au banga bef, aya poto sala succès pas été. Au banga nan aido. Oh, yoza muto banga kuna. O moni ndongo ke kuna, o risque pe ta voyage moto kende. O risque pe o vandi boata photo pe na preso zuite. Yo yebi orchestre te. Kende kote bato ba osepela sona mamba osala te kende ofanda kuna o se retrouver yo na bango bosangani et puis o regretter na yaka na nga bien ba baby selinga makam o uchangolo sa da Liza o sala makamulo wa Liza ba yamba ka oza Liza o la complexe de mer o bengepe bonsoir coach de mer Liza sans esprit mona na doka to s'exprimer na comprendre que ça maman na o pena yo amugo a pepe wa sans esprit coach des mères et tikaliti archive à vie jour au fond la mbanga pemena des mères asu que loko na zongisi olobani yo des mères ozonda ba maman warrior ba selo cotisation 4000 €. Maman na tatalo ba selo cotisation bon mama bocho mobali lokuta bocho mwana mobali abatu tata mukola bocho mwana longe bana te mobali fantôme mobali no zelo place au fana te ba warrior ba kodilombo ba peso 4000 €. Mobali na ko peso ba traite ba MPD da MPD bochindo yo meka Fally yo master Fally o moni ko mobe ko fa na Fally abenge au petit terre boko mona Fally on dit camarade na bino Fally camarade a mutu te so ya nati lo kole kuta si kataye bon yo de mer c'est la Fally ni Fally linga be filtre souté ou soit tu es avec lui Fally on sa makamune yo ya ko démenti ko déformer ba information Fally alobi mabe Fally asel mabe ba warrior comment bino ba warrior de Fally comment ba warrior de biso depuis quand biso tozaka ba warrior lo comme notre pesa né message à Fally comment Fally a sali mabe warrior que ko commenter que na sepelité ba pesa papa tort devant public ba pesa papa tort devant batou na opena Fally a sali biso toza ba to critiquer Fally pour des mères à lobby dans ça dessus ba warrior musu boza ba faux warrior demain au moins ndenge ozo ko déstabiliser musala Fally petit à petit ba boye baté au moins deux jours qui ça Fally petit à petit va comprendre te oye au sein de bêtises ma samba débat oye oso continuer ko détruire Fally mais au lieu mon à Fally mettez-moi de j'aime un warrior de Fally qui pas migrer de rêve voilà on m'a commenté que t'es na sepé la monte pour des mères a dit bon bah complexe français ou comment warrior c'est un soldat de Fally qui plaît qui neige comme la privé warrior ça na posa Fally ça les kamba bien en comme la temps musu muto lo bela Fally na privé oyo ko exposer Fally te Fally poupa papa na biso abete biso triple arena abete biso stade de martyr abete biso masamba débat abete ouverture à francophonie to moni niveau ba tie ba yo ko coincer Fally ti abete fermeture à francophone ya ceux frère francophonie te Fally beta ouverture à francophonie bon mona ba artiste no ba gims ba sangana pona ko diminuer Fally ba chaye mulunge Fally sini ni abandona bite bo beta na ndenge na bino ale lelo Fally wana o sa combattre akoma combattre suna ba warrior na ye moko bo sa gentité
Bon, bah, t'as senti, bon, comme il bah, journaliste, en fait. Bon,